beaucoup na balandi nyonso ya bongani ya média. On essaie sur bino Jenny Buka, autrement dit Jenny moi na mongala to Jenny moi si ya mongala vraiment. Mais ça qui bino na deuxième édition nous allons trop position vraiment position ko ya na suka mais ça juste ka conseil parce que na ko apprendre ou à laisser na ko yebisa ba o ngai o ngana yebi parce que ezala lelo yo ki mama ko bimi na to tata matiti boye pour na bibi nga to boso moi si ya mongala na meka kama ba sekela ko pesa ba conseil to ya ko lakisa boye binanga mais yebi ke no vi ke eza bongo te mon boss vi ke to sala ba minute vi ke to sala la ba nini en tout cas yango wana nazwa ka tenter mais tout yo naza wana ba mingi mingi pour na conseil parce que mona ka mama moko tutaki bepis ok kuna babaki po ani bepis ane kama ke moroil bepis ane sala raboté les gens batu mususu ko bazala sagesse na bango ya bokoko na bango ya bo mboka na bango pe esali batu traitement pe batu apesi système ya apprendre ka baninga en tout cas nazonga kisu na sujet na ngai ya koye bato ya koyebisa batu ke lelo koma sujet ya batu nyonso koloba ke non mobala monene il faut bala mwasa mukie to mwasi ya monene il faut abala mobala mukie to mobala monene na mwasa monene isimba te po ani bango bale ba kokosi bana te non non c'est faux et archi faux ce que c'est net mobala ngaza ki mukie abali mwasi ati mwasa na ndako mwasa na siko ko monene à partir ndako c'est que oboya yi donc il faut qu'il y ait une commune à 5 divorce non on a bala moi c'est moi qui me moi c'est bon souri na mutu mususu arrivé que moi ça na mutu munene bala na mutu munene ba kutana ba lingani moi pe du cœur mon bébé yesali que non ba comme bon minene c'est ba kabwana parce que ba comme ba minene moi ba si ba nezate sinon les a faux et archi faux ngande jini mutu na lobby na yebike muzambo ko monde mite ne beta wana bokomi attentif boyo ka jenya linga lobanisko pona biso bata minene na labno ya trop nalinga no makasi nali parce que munene na tselon ka propre hein ana le labno ya trop en tout cas ngapi en tout cas bobu kante mikolo ngapi na zoya na ngafu ma munene bokomona bina jeni pas comme munene donc eka musabino te po ngapi na zoya na ngai munene vraiment na zoya vraiment munene en tout cas nalinga kana yebisa bato nyonso ya munene vous a décourager te kisi ya munene za ranini kisi ya munene ezake ko inviter libumu munene ya bizara kima libumu okoza no munene ndenge ni muto munene kisi no ezara kima libumu pesa la sport oza souple tayana mona mutu na mona garçon mo munene na mo sa munene c'est mo bino sa na flat mo bu gérer les langues fort pour ni secret na ngana gérer zara to ando kengela to kana desha mo beto chama dusu ngana je atana seni so ifisi gérer longola msalo mo gérer bo yabi ke pire petit ni ba kengela to chama dusu na ba porte so ikomi ka ba to ba kotika ba na beti gérer to kotika to bandi ko kengela na mona couple mo munene kota mko bana mambasa basi bana na so amour mambasala oh natali pena jira si ngana esi jongo bijira bo sa bo minene boyo ka jira te o mote ke bombele bana libum tenga ba donc mamna se num to apprendre nga jira na ngai malgré boyo kina tanga kombo ba mbote belé na jira na ngisi ko zali vraiment au monde na développer si na histoire na ba yele o pesa ngai vraiment ezaka ke non kisi ya kosiba na bato minene ezaka ko éviter libumu papa maman bona beaucoup motu na ngai ya lo ba sisa makamte azo surtout éviter mabumongo si ko ibeto ko éviter ngo na nini ko éviter yango na nini moi c'est que musika te so monde qui aime sous régime et ça là et les règles ko tomba non moni la mai no milaka hein zara système mai ya 5 litres mai na 5 litres ba mai eza ba mai pompe pour mai pompe ba comment ba eau purifiant na o soit ta 10 citron na mais là no ka mai citron so za besoin au sala taille mais là non ka mai citron et qui me sali me pesa rapé taille ozuka ba citron na kata ta 10 citron katika ni morceau ba ki na mai yo so aussi sinon kolia to ki na posa mai et pesa nzala pa pamba so la nzala na so posa bezo fungwa momona ki na ofungwa so posa na besoin que ozaki munene dîner nzala na yo beta no ka ba karo kolia so to ki no nzala lena ta gâteau o kimika ba blo vitamine mai kaka mai ka ya pompe ozuka ba citron lo msute na tan komba kisite na tan komba eloko moko te o ba kisani ni kende so ke pa kumuka nga sambela ngo te mai ka o nzamba sala yo to ki ka mai to sumbi o pire chokati ba citron na ka tuna ke epe so ta kitoko hein pona muto alingi na munene ya monike ngani na bina da munene ya msuko konda na batu bako loba monde ngazala katala ndenga konda omoni parce que na Kishasa lelo bakonda ati Kishasa ça sozara munene wanda peser 100 kg donc bula tatola na butu bake osa régime simba te ba otongo ta
Mwenda koma akonda ba minene na zara nango sila asaka na maladi ti comprendre so yo moi ke yo garder na ka taille na yo mais olingi o salela moi libumu na yo to libumu na kita monika dongo ka otoliaka ukati kati na mai na bike epesa zi wana nde obandomela chaque tongo omeli avolala yango eza juste ka pona libumu eza juste ka pona libumu epesa apetaille mais mingi penda libumu dongo traita penza libumu dongo ya mubesu ukati en 4 parties utongo na mai soit mai nini otie wana en tout cas epesa ka vraiment santé kitoko nzoto kitoko pe et renforcer ba biloko so pe et traiter ba maladie ebele vraiment ba maladie ebele na nzoto ya mutu tango zo traiter tango zo sala bongo yo zo mona que zo so santé ozo zo nini ozo mona que non ezo si ça graisse ezo sala mais ezo pesa pe lisusu ezo traiter o pe susu nzoto ça le savoir ba o ba maladie nso yo za ki nango balobi ya besoin beaucoup apprendre kaka parce que Jenny pan ça va ki to azo pesa cours hein na meka ko sa mo Jenny buka na moni ba komi ebele et na meka ko tombola mo liko na moni ba komi ebele ba komi ka bango nyoso tomboli o ko to adekina nini te parce que ngande mama bango nyoso bana vraiment mabaki ngande mama bango nyoso bana na meka ko sala moni na moni ka ba komi koto donc na komi monoto disco tout on a trop conseil moi ben a trop conseil tout quoi apprendre parce que ba minde ba c'est apprendre ou à laisser donc tout Jenny mingi dans conseil parce que ça de quoi ya za maman parce que tant on ba que Jenny n'est pas ya mi benga maman na nini vraiment mon boss Dimitri ya boy bazui wapi est-ce que bango ba yebaka est-ce que tant Jenny bandaka bango bazalaka ba bini par ailleurs toujours na bonga na média na lela bino ya trop donc pour na ngai eza nango possible moi si ya monene no mbala monene ba ko vana ba na libala to pe ba kokini bango ko sibana to pe ba ko vana bango pe na couple to pe ba ko za la fiancée ni à condition ba inviter libumu pe bazala souple mais eza penza pe condition ti eza pena pe condition te parce que ceux qui vont éviter libumu nde moto esalaka ko affronter tant moi ça moi libumu bali moi libumu malgré minene na bango mon que tant bazokota tant bazokota po basi bango ke eloko bando pesa bango bando ko pesa bango empêchement eza libumu mais tant bana libumu pula lokola libumu mon ke ekokota kitoko likate evanda na kati ya libumu kitoko parce que libumu eza te baza plan na plan même baza na bango minene vraiment eloko pe pesa ba souffle wana ezara ba graisse ezara ba pema eza o pesa bango ba pema ya ba graisse wana ezara trop pe vraiment na libumu on mona ke tant bazo souffler parce que libumu na ye ekomi coincé donc conseil na kopesa na mwasi ya monene tomba na monene so boka kosiba na te bomeka kosalela o nga na lobaki bomona ke bopesa nga raison boko benga boko baki no je na mona ki na sali pendant une semaine en tout cas singa en tout cas na sande toko pour enseignement na obi bango nyonso bana buka Jenny banza yende mama parce que toko na leçon premier épisode de leçon déjà yango donc ba mbote na nga na bino nyonso so mona oboko te seke na baya dans les bons ya wili matuka ya ndaya en Angleterre vraiment ndaya mayeli so moi nazo boka na ngayo te na baya yu Jean Bloc poni ko sanga buko donde o mona ke Jenny buka kitoko boye salo mabe oninka ko mana okosa kosa ngana tila ko ba mega na solo no me yoko sanga na obwa ko suti na obwa kati vraiment so bien nazo boka na ngoti c'est que na baye na ngayo est-ce que potoka bwana ndinga mabete to suki ka bongo libangi zati en tout cas ba bo s'abonner na bonganya media si tizaka ka moko si tizaka ka moko ya boss na nga Dimitri nga autrement na mo ba sa ballon d'or parce que ye isa zonyo so ya bador tikali ka ba pesa na nyoso ya bador vraiment ba bo s'abonner ebele na bonganya media ni par ailleurs est-ce que boko zo ya malamu est-ce que boko zo ya kitoko est-ce que boko se retrouver na ba mituna na bino en tout cas bo bangati bose abonné bose réabonné mituna question nini donc voilà bobenga to apprendre o peto éviter to sali débat to sali ba recherche to luki so ngawa bino ngana esclave na bino so senga katsa talak tanganyika na kina luki bakoko wana kala banuna koko kisa ko sala boyeboy za kanino mona ke to ko so par rapport ke to ke ni mama tela lobaki boy koko dingwa ko lobaki boy mama ko luto ma chion to lobiki yaka na $100 ya eloko nini wana boni boy ko bokoko nde fin parce que on a so ba eza bokoko na biso bande tikala mutu taye na ngo ngana bakisina nini boy ngana na wana ce sont des fétiches. Comprends? Dans les labino ya trop bana poto bana Kinshasa monde entier c'est votre star, c'est votre actrice moi na bino esclave na bino ndika na mbinga Jenny Banza autrement dit Jenny buka mwana ya mungala vraiment ba mbote na nga na bino nyonso bongo ali kozwa ngai soit mutuna soit nini ali kozwa nga même na nzela esinga bongo azwi ngai na plus 243 021 71 23 plus 243 021 71 23 wana numéro na nga WhatsApp en tout cas na bino ya trop na linga bino mingi naza de cœur na bino balobi ke to bandit ko yo leçon mais toujours na kati ya kosiba bon on a que non nazaka toujours na kati ya kosiba na mena mateya donc nga naza na supu na décourager mutu te ke non ngainde mobala lika mwasi ya munene te mutu nyonso aza utile yaya na munene na o za de cœur na ba kosiba o kitoko yesa papa mo ka kiso na lobi
ça la papa et le ngula papa moi grâce na bimyo pe le ngula parce que mon na ngula na likate ko ta kitoko na libolobi moi so mamba bombela nga wapi abombela nga wapi vraiment bazui wapi hein ya boye vraiment bazui wapi entre bambote na bino nyonso bambote na bino nyonso en tout cas nabi ke bozo kamo ezo lekela bino en tout cas moi na mbalo na ba surprise hein ya Dimitri so que c'est bango so Jenny Buka autrement dit moi na mungala vraiment nga wa bino wana na komi na nga ko kindi na lela bino ya trop na lela bino ya trop na za de cœur na bino vraiment en tout cas to kotani so mbala estima toujours na bonganya média naza wana pona bino soki keso ezali moto ezali tokoma bokoma bobenga en tout cas naza wana pona bino na lela bino ya trop na lela bino fu ba biso bye